yo Quadra sali yo yo lobika kanga moko, pas de progéniture, pas de cocobar, pas d'enfant. Donc ça ingrat. Vraiment. Vous comprendre? Même Robin eloko ala kisaki wana ya double face. Ya double face. Yangonde na lobai aucun pakistanais akomona lolo. Tazo senga bakoko pona nga na komona ngo keza une bonne chose et puis moto aza mieux placé au PC bakoko. Amiyebi place aza ye moko. Vie keba na yo, vie keba. Presse ba biaza mona nanga keba na yo vie. Siko vie angwa zolo bela. Eza kisi jo au ye Quadra ko. Tozo ye bate. Tozo ye bate po vie njo rappel ba benga ye vie. On a changu kutu bien. Bongo biso ba na zamba boy. To olo bani. Fali. Et côté musuba bi fali aza mwana na propreté. Donc aza capable d'européen ça est côté. Surtout ndenge na landi honorable alobi ye il faut memango ti likolo. Mais côté wana na muto atindaki aloba ba propos wana bosuki lawa maman. Bah, et ça juste décision na ye moko. Ce qui a décidé à de justice, surtout que choqué hier. Pour eloko wana et choqué na ndenge ya kosaka. Oui, oui, oui. La grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Bonjour, bonsoir, na balandini so bazolanda biso na temps oyo ça dépend temps esika izwa miyo. Vraiment bino mo boyebi tozopesa merci na ba abonné na biso nyonso ba nyonso bazo soutenir biso. Yo mtoza na posa libanga c'est là biso message na commentaire ndi oyeba penzo ozwa oya yo. Na la grande découverte lelo te ko sala analyse selon makambo ezoleka na internet. Bino mo boyebi j'espère que monde mobilisé ya koningana ba nyonso basala ka internet ba yebi sans plus tarder to pesa maloba na invité na biso o ayebani aza Suzy ya Innocence Bon yende to mesana ko sala ni ba analyse vraiment comme habitude. Bonjour. Ouais, bonjour maman bien. Vraiment santé. Santé pepe le yango moni. Lelo li biso faire. Yango moni lelo. Bon ezanga ko. Oh ma javel te oh bokoko. Oh bokoko. Ezanga kombo. Ba congolais balingaka ko valoriser loko na bango te donc yango nga na moni que cette fois-ci photo pe sa valeur na biloko yo eza naturel voilà. Bokoko ko expliquer ce kombo na moké vraiment. Pour sunga pe ba bazotala. Ouais, o eza agene. Autrement appelé l'otoko. Alukuta agene za onde ma javel. Agene na siko bambolongo ba miololo ba kungulu. Yo boma bato. Siko eza n'importe oyo uti droitement na bwende chwapa na Équateur. Vraiment sans plus tarder to continue na sujet na biso ya lelo. Bon, le na obengo na kombo bon. Le na chino innocent. E mo pe na ozonga na innocence wana. Sans problème, soka. Bon, to za na 2022. C'est président moko kokota na biso 2023 mbamo makambo ibandi. Vraiment makambo ibandi internet eza ya koinda. Tout ce moment na président na biso ko fait l'homme de auto bims album ne kala mingi tezo pesa pe makambo. Biso moto yebi et as liko na moto yo ki abinise biso makambo etali bakoko. Azana posa amona bakoko kandinga yemba yemoko to lingi to mona mwana mais tozini nzela bakoko ya kobota ma ou bien ya ndenge ni te kande to mona na président na biso we ranson aboti ba ferre aboti ba la coste ba pesi bakoko ndenge maestro abota ba ajit bekam siko yepe président so ko fait l'omide misena biso ya makasi alobi azana posa amona bakoko na musala oye asali selo yo sangwana na matoni Quadra corps aza mutu moko mutu fonctionne très bien sauf que ba mususu bakanisaka ke Kofi wana aza mutu boye boye. Pourquoi? Parce que Kofi lelo aza symbole national ya musique congolaise. Ce qui a commis na ba posa moko boye bien ba réclamation moko boye. Donc et commis nango na tawana
parce que vie asali bato ebele Kofi wana bien que ba mususu ba koka ko garder succès te vraiment bien ba mususu ba koka ko résister na ba carrière te mais Kofi asala penza bato ebele to yebi ba vie na biso ba babia ba soleil wanga ba nani donc so akomi na besoin ba koko c'est que donc c'est logique eza logique azala na besoin ya ba koko po eza neti oloni ba nzete Nobuki mbuma bambuma nyoso epolika apamba boy toza na période ya safu aujourd'hui ya safu osili nyoso ka boy ata moke bimisi ne fils que moi rejeté donc eza une mauvaise chose soki quadrazo senga bakoko pona nga na komona ngo ke eza une bonne chose et puis moto aza mieux placé au pesa bakoko amiyebi place aza ye moko donc yende Muteme beta ye na minute oyoke c'est que père a commis ko réclamer. Vraiment merci beaucoup en tout cas la réaction na yo. Balobi Kofi azo senga bakoko. Ko senga o asengi bakoko to moni ba moko likambango isitaki mba mona mission so fali pupa. To ko za ba hypocrite to lo ba nyonso to lo ba clair. Donc likambango e koimba moko e pas fali tandis que to bi bakoko azana bani belé. Aboti ba Gibson aboti penza bane belé mais yango na lobi oya kombo tenga sko na tangi kombo yo bangeza mutu on a lobi likambango epesi pasi poani ekeko ya kamba moko na mato ya fali et côté musu ba bi fali aza mwana na propreté donc aza capable de repesa ekokote mais mutu so lobi bongo seki amikosi mais yenga za mieux placé ya opesa Kofi bana bakoko wana ndenge to mona lelo Fabregas maestro apesi pe bakoko wera son bina filazo yemba koko nanga wera son babeta ipe featuring un jour pe quadra kora beta featuring na koko na ye et kozala kutu suka na plaisir donc c'est logique du fait que travail ya sali et c'est limité kaka na génération na ote pour biso na environnement na inikin total ngaka génération future génération future c'est dit sur le fait que biso to loni ou bien to saleli ba ressources mais to tiate au danger ba oyo ba koya lobby donc ba koko fo bazala na bénéfice ya ba ressources wana vraiment Sikoyo yo quadra sali yo yo lobika kanga moko pas de progéniture pas de cocobar pas d'enfant donc ça ingrat aza ingrat est-ce que non ta la présence monsieur le roi Kofi Olomide de bela bano ya boti est-ce que zaka na mona moko oya ko pese ba ko eza fali pupa bongo bana mais yenda me mi charge ya quartier latin na minute yo pour azomiti à numéro 1 siko OK yende penanda simbi pena charge à quartier latin ça mais oui yenda za numéro 1 na quartier latin na wenge eza fait regola ba héritier wata ba Fabregas donc bimise le roi mwana liboso ndenge we hoti ko bimsa mais c'est na biso la coste ne ba hotel ko beta concert na internet donc eza bongo sikoyo yende faut prouver que aza numéro 1 ya quartier latin ba koko bango yo d'ailleurs ça la public et à monde entier fierté du fait que Kofi asali musala kitoko et puis moi na yepe na to na yepe asali musala kitoko pour ceux qui c'est limité quand na niveau ya yemoko vraiment désolé pas d'avenir vraiment avenir ezati bien mo ba wa rien bo yoka aza numéro 1 ba bo ya ngome lelo bandimi onke fali aza numéro na lobi ya quartier latin aza numéro 1 ya quartier obligatoire pour apesa Olomide bakoko voilà lelo penza a confirmer biso que fali oza mwana liboso mwana ya bodo lobi photo que na quartier latin to kende mo papa bango a confirmer que aza numéro 1 pour likambo et s'attaquer mingi pas fali pupa vraiment merci beaucoup na réaction non et ça lit bien to continue la deuxième séquence na biso to lali to la muki en tout cas mokilo eza makambo ebele to lali to la muki eza bongo balobi to lali to la muki mba moko to ki kuna yinzima niki abandi asatake mbala mona sindi le cœur o azaki alobaka te etake honorable ya quartier latin vraiment ko vanda ko yoka mbala moko mani de John o azaki mwasi ya pauvre ministère na mso babia mwana Kofi
à s'attaquer na Cindy Leclerc. Et là on a moi présentement Bruno Kandakanda et toi que mon aba maman et ça là qui n'a pas si makasi BM parce que ce que otali que mutu moko boye yepe aza maman mais azo choqué moninga na ye maman ça fait très mal. Ça fait très mal. Et surtout, les Congolais baye bakati. Ko jouer na personnalité ya moto. Biso toko sala ba biloko yangonga na lobaka nyonso eza théâtre. Na Congo nyonso eza théâtre. Vient na biso aloba nyonso eza la théâtre était menga Bruno Kandakanda na lobi nyonso eza théâtre. Parce que il y a des limites. To se limiter na théâtre. Oui, oui. Et puis il y a des vies privées. Vie privée oyoki okoko bimisango boyete. Yangonde na yoki maman na biso Cindy Leclerc atuni ye question. Est-ce que oza na épaule ya komema makambo oyo na mapeka tale. Ah siko yepe ye na tour na ye atomboli mapeka ngo natali kutu oh nabi mapeka ngo emema kilonde yango oyo. Zela bande mambolobi. Oh, Sinda Tuni Manike. Est-ce que vous avez un peu de maman Alexis Mapeka, vraiment nazap na moi Mapeka carré. Exacté. Bon Mapeka carré ba Alexis na watati la biso na image ya Mapeka na to mona. Comme ça mona ke Mapeka nezali. Au moins ni siko. Hein, eza Mapeka on dirait ya bandeke. Ya bazwazo. Makambo Mapeka banani. Eza respecter ya Mapeka banani. Ya bandeke. Ok, ça va zela. Pour Mapeka ndeke epezati. Yango nde permettre ya pimbo likolo ami benga numéro 1 kuna. Or que soit akiti na se. Okuta ba tigre baza wana ba moelle épinière la penza au satire que muto yo muku wa moko Afro Congo muku wa moko voilà. Donc eza respectable été. Babi maniki de John Alobisi Baba. Cindy Zarana et Baba on dit que c'est un gire. Ouais, et c'est un gire makasi. Et puis Cindy Leclerc, honorable Aza numéro 2 après Raïs Kabange, nani les sénateurs à vie. Joseph Kabila. Oye, aouti ko bima président ya université ya Kara. Après il y a Kara. Ouais. Ah beta ba tu Kara penza Kara qui na loba. Bonne année les qui a souhaité bino. Noël les qui a souhaité jamais. Donc il y a côté Kara deux fois té. Ya mondo monique côté wana après il y a qui Cindy Leclerc mais aye kobeta eloko moke choqué dabimi na silos wana baba lobi maman na ngai bozala na ba limite si c'est là tous on en si malikambo ils appellent servir j'espère que mo yebi likambo e koti bato ebele ozo comprendre to ke non malembe to ke pa malembe ndenge Cindy Leclerc ndenge Manique de John abimisi makambo ya somo. Ce qui a na ba preuve alobi ke Cindy Leclerc abimana Fali. Et tant que Fali aza homme marié, aza président. Voilà que ça ba preuve. De Cindy aza baba. De trois bana changu nyonso bakoti makambu oyo. Pona yo vraiment ibisa no clato ke ndwa. Pona nga. Comment on a ba artiste likambo mutu nyonso akoti yango. Quand venez que ba artiste comédie bakoti yango exemple Lité ya kanda. Omoni biso na comédie tolobaka. To jouaka na des phases. To jouaka na improvisation. Si. Et puis to jouaka na casting. Casting ezaneti eloko oyo ba pesi yo awo koloba boy. Yango no mona na ba Hollywood. Fiyo ya yebi koloba bien. Eza maloba na yete mutu akomi yango. Ba pesi ye kaka yo parti au loba boy. Ozo comprendre. Mais na improvisation okoya eza neti tokutani to loba kaka oye koya. Voilà. Ce qui fait que ceux qui biso na comédie tokoti masolo yango c'est parce que et toucher peut tout le monde. Na basa mabala. Basa mabala et biso nde quand même tozui courage ya lobela yango na TV boye. Mais ba oyo bazo lobela na ba quartier, na ba internet, ba TikTok. Et choquer presque tout le monde. Donc c'est un gire public. Un gire public et puis c'est poursuivable par l'État. Donc
makambo wana il faut que de justice et surtout ndenge nalandi honorable alobi ye il faut amemango ti likolo siko kote wana na moto atindaki aloba bapropos wana bosukela wapi oza sirke eza moto mosusu aza na nsima na ye oyo bazotinda ye mpo ye alobi aza bongonga nayebi te mpo elobi na moto atindaki wana ozokelanga makambo na akompagne mama manike nani tosolola ti te en réalité soit eza babiloko moko esalaka bapression po pression ekozala nini oza na likambo moko omonaka na kala mais ezopousse yo kaka oloba bongo soki abima na ye etali ye wapi. C'est sa vie privée. Tout chacun de nous a son histoire. Mutuna mutaza, surtout ni Emaniki a une histoire, Fali a une histoire, Cindy a une histoire, Ngana a une histoire, Yoko a une histoire. Ingénieur Ouattara Kouta a une histoire. Vous comprenez? Si à quoi boyo se mêler kaka na histoire à Mutu ou Bimisango. Ngana prouvé que c'est la réalité. Mais na lobby juste étali et wap. Vraiment, Rachidi Arima a zappé une étoile, a zappé une histoire, tonton Kalombo a zappé une histoire. Donc, Moutinho so a une histoire. La réaction na yo, n'enge Cindy le cœur abimaki, a eu pour répondre, Manique de John. A salaki bien, toi salaki mabe. Toi soit yé moko, kofi l'ondende mutazo tinda eke kende pinza turo pina laki sabango oyo zali. Au monde, il y a des choses, bah choc mosusu. Ba supporta kango te. Là tu as raison. Ba choc mususu penza boye. Ika ko toucher point wana. Obominga. Vraiment netina. Oh. Na yebi netinga boye point faible nanga. Et yebana déjà. Nga so simbika biloko akolia. Oh batela inga biloko na sani osimbi. Vraiment. Yebi so franchement to ko bunda ti même makofi. Ponga côté biloko sala na makambo mususu. Mais ko saka na tempo ezaneti obotolinga énergie ya njoto nanga mo. Vraiment. Et puis ce n'est pas une bonne chose pour mon ba maman mikolo ba GP poussane et puis après c'est âge 46 ans. Oyozoya koloba n'importe quoi à propos ya moninga mon changu et puis qui mon changu ça fait quoi vraiment yom to tangi non na changu kutu bien bongo biso bana zamba boy to oloba ni mais so tali le ba wari on boyo kai là c'est Cindy le cœur a commis oye bateke aka na changu et bien etali mutute donc tout ça na histoire na histoire de sala kaki toye ba ko améliorer présent na biso pour futur eza meilleur pour ceux qui batikala ika na complexité ya kimona changu wana de lelo kombo na ezotanga mate vu que tout kombo na etanga mi parmi ba star ya Congo et surtout c'est une femme qui fait la fierté de notre musique vraiment c'est la seule fierté lelo ceux qui batangi ba voix féminine tozana ba mama tala mwana qui son âme repose au paix maman Biliabel ba Cindy azana kat ba meje 30 ba Barbara Kanam donc après ndo yo kokuta ba rebo chulo mama na bango donc baza bato moko bazo mériter respect kaka nengo respecta ko honorable ya quartier na bino respecter pe syndicat ndenge wana et surtout respect à la femme donc c'est une bonne chose en plus tant amoni e bandi ko yinda akomiye atangaki kombo ya Cindy te ba Cindy bazebele vraiment angate ya public nini likona ngo akomi loko double face akie koto alobi makamususu akie koto alobi makamususu ozomona pour le moment de tozoloba na ba artiste comédie lité akanda za na kanda makasi likona makambo alobi Cindy alobi Manique de John soko talie bien aza congolaise te siko ba makambo bomiluki na vie omoni na émission passée na lobaki bato ya double face même devant Nzambe ba omona lola te vraiment ozo comprendre même Robin eloko alakisaki wana ya double face ya double face yango nde na lobai aucun pakistanais akomona lola pour ba pakistanais oye yo moko lobi na remercier oye lisusu o changer langage donc ozo de trouble ozo semer ba trouble par-ci par-là et surtout que ndenge alobi eloko wana ya ki
aza congolaise te ere mosusu mpe kozala réalité mpo namonaki amibengi kipavita amibengi kipavita donc bokoko mpenza sikoyo yo moto ya bokoko oyebi baréalité ya mboka komoko obebisa boye eza bie te eza bie te à chaque fois soki toza na problème entre nous toyeba kose limité mpo omoni internet yo eza na facilité ya kotombola mutu mpe ya kosambwisa mutu vraiment na moindre gaffe pa bato babaye yo muke surtout lelo avec système oyo ya kobimisaka colonel pasteur ozomona ke kuna babeti major na mwana mwasi moko boye kuna babeti pasteur na mwana mwasi moko boye internet ko makambo basalaki na kuzu emini vanda vraiment tozomona ke eza babiloko moko inacceptable du fait que bazokota tina dignité ya bato dignité ya bato eza babiloko moko sacré soki osakani kaka na kibomoto mpo nga na benga yango kibomoto po moto akosala babiloko moko na tv boye asepelisa public asala blague ou bien barando moko tomona awa or que en réalité ezalaka barando mpe te ezalaka baje bien mais ndenge eza wa désormais nga na yo tobebana na ndenge ya tv mais en réalité eloko eza nango te sikoyo babiloko elongwe wana ekomi ndeti ya kofingana na biloko oyo eza babiloko oyo eza ke okodénonce yango te même si oyebi secret ya mutu moko boye il faut bomba yango quand même po balobaka bafaible basoutenir l'effort mpe basoutenir bafaible donc vice versa to se soutenir sikoyo bino bafort boye bofaire tomber bafaible bakozala na choix te yango ndo omoni mama na biso abimi fo aréagir kaka vraiment rendre oyo ezopesa kanda eke mabe pour le moment tooloba boye famille oyo maniki abotela famille ya Kisinzora mpe bakoti makambo oyo donc bakoti makambo mpo kote mosusu alobi liwa ya babia Kofi na Kisinzora ayebi yango ta makambo aluki Chris soki Kisinzora pardon asiliki nango makasi abi faut alakisa bapreuve soki tomoni bapreuve mpe tokozala bien côté mosusu ye na mwana ne baoyoka na susu te Prince Babia mwana kutu alingaka te babenga ye mwana na ye po ya solo yo kanisi mama moko boye aza na ba problème avec tout le monde yo kolinga ayebana ke yende mama na te esala bien te et puis pour nanga na kopesa courage na ndeko na biso Prince Babia parce que c'est un artiste aussi oyo azoya soki akoti bababa ba groupe ya mabete akosala carrière na ye donc courage na ye mais surtout à se mêler na makambo ya mère te surtout bato balobi mingi soki azozonga sima aza mutu sensa kendaki kala se amata déjà mukini mobimba mbese yeba mais soki azozonga sima eza mama na ende mutu azosaba eza peut-être par rapport ya entourage pour na moni kaka ye moko a lobeli vieux vieux keba na yo vieux keba Prince Babia aza mona nanga keba na yo vieux siko vieux yango azolobela eza Kisinzora ou bien Quadraco tozoyeba te tozoyeba te mpo vieux Nzora mpe babenga ye vieux oyebi yango donc eza babiloko moko boye toko permettre te à chaque fois oyebi vérité moko mpona mutu il faut ya kodénoncer yango même si Kisinzora aza na bapreuve ya mona wana etali wapi eloko nasepelaki esalaki mpe très important eza sur le fait que mama na biso John alobi soki babali bana mwana wana te batanga kombo na ye te côté ya Kisinzora ozo comprendre donc famille ya Kisinzora baza obligé baya babala Babia pour accompagner officiellement mwana na bango voilà qui les un message moko très important malgré alors c'est un djela moko na ba trouble oyo basala ki wana mais c'est une bonne chose à retenir que baya ko honorer presque pour azala officiellement mona na bango et voilà
surtout que eza makambo na bango donc wana etali biso te. Vraiment analyse moko kitoko vraiment j'espère que bino bolanda biso na bandako bo s'abonner bo liker bo partager et que ça la bien. Comment la Cindy Leker aleki lisusu na émission alobi ako poursuivre maniki partout tina suka ye akotika te. Ezamba liboso aleka na TV alakisa bagisma boy bafingaka ye balobaka ba n'importe quoi babandaka la kiparate mais alobi oya maniki akopoursuivre etina suka pona yo ouais pona nga mabeto malamu asali a venger juste hein pour eza vengeance du fait que moto ya bandaka bayebaka mabe na ye te mais oyo asi réagisaka nde bayebi mabe na ye c'est la même chose na ndenge ye azo réagir lelo bamususu kutu bazofinga alongwa kuna ye tobosana ye kala mais moto asali juste réplique bazwi ye mabe mais bazomona te place mabe euti yango nde balobaka kojuge likambo nano yoki menoko mibale te voilà que pona mama bah eza juste décision na ye moko soki a décidé akende justice surtout que choqué hier po eloko wana echoqué ye na ndenge ya kosakana ya lobe lobeka vérité yo baba yo koloba ndeni seke eza mamba solo po echoqué so ake justice eza pe solution yango moni te akanda lobi ngala beta mafimbu donc ye ndenge aza na bafo babeta ye bakanga ye mpo alapa ndenge ala lapaki lite akanda lobi ye alapa donc elakisi babeta mpe ye bakanga ye mpo ye mpe alapa eske akolapa mutu na mutu aza na ndenge na ye bazofutela ye soki ye bakolapisa ye na ndenge ya fimbu ezala mpe kaka bien soit bakolapisa ye na ndenge ya conseil ezala mpe kaka bien mpo kolapa oyo aliteya ezalaki différent na oyo kolapa oyo aye ezalaki procédure moko na oyo te donc mutu ayebi décision finale na minute oyo eza kaka mama ye moko et surtout pona makambo ya boloko pona nga personnellement etoki mona liloba ya prophète Konde Paul Dominique pardon eleki nyonso c'est une force qui puissance qui libère tout même que ça soit mabe ya mutu ndenge nini soki asengi pardon mabe wana eza totalement libéré donc na minute oyo soki mama aye kosenga mabe na ye aza teti akoreconnaître te so reconnaître te aosuka mabe bongo décision mutu wana mpe aotika te po tosokomona mama na biso alia mpe azosala nzembo mais biso toyebi aza mwasi asala nzembo so koti omona osala akoti studio biso toyebi ayembaka te tala 2023 yango nalobaka mboka nyonso eza théâtre na Congo nyonso eza mpona ano koloba nini vraiment nzembo okatango eyindi ya bien toyoka ntango eyindi awa na internet kala wana azaki wapi soki aobimisa papa mobimba ye papa mobimba ye akokaka ta alela ye sikoyo obimisa yango mama mobimba ye vraiment totikomona na biso ya Koffi Olomide penzi ezosala selo ozoyokango ndeni ozokonsema ndeni album abimisi oyo album légende ezobeta donc eloko esalaki mwa confusion eza kaka bapanneau publicitaire na Brazzaville bareplace place panneau ya quadre ezalaki c'est ça théâtre na Congo donc panneau publicitaire ya légende ekomi remplacé par balle de match ya JB nde quadre aye kolela na média lobi JB akorompre bamédia bato baremplace biloko na yango nde omoni ke esala mwa trouble mais na minute oyo sinon tout va bien donc vraiment merci beaucoup merci na balandi nyonso balandaka biso baza wana mpona kosoutenir biso en tout cas merci beaucoup eloko be moko partager liker ekosala biso bien surtout bana ya groupe La Grande Découverte en tout cas boze ebele kuna bajersi baefrador bacordon prince bapriska donc boza tilke ebele naki zengi na biso moko bazalaka kuna sans oublier cordon sans oublier nani Ouattara
travailler mon ingénieur tout le monde a qui dans les commentaires tatika karana vraiment tout le monde a kama na dej pour na bino vraiment et ça plaisir à ma casse pour la famille est tellement grande du fait que même maintenant ba abonné nyo son abiso to komikaka mais moral natala ba commentaire net commentaire moke les kakiwana inos bien za li passe depuis longtemps là mais atikala ko yebisa biso te et ça là qui nga pe bien donc bon continuer toujours ko partager ko s'abonner et ça la biso suka na plaisir vraiment to mais la bino kaka ba actualité ba analyse pour nyo saison les kana Congo les autres concernenga les autres concernés DM les autres concernés yo siko so ito lali to lobelate ou soit to dénoncer te to kosuka wap et même makambo yo ya ba vote oyo na ba rollement ozomona que message na biso ezalaki lancé et puis jusque là ils ont démarré très bien même à travers gag to salaki wana na la grande découverte message ekendaki et puis donc nyo saison le cas dans les bons le Congo nous appartient. Le Congo appartient aux Congolais. Vraiment, voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, à la prochaine occasion, tu zana pour nous louber la lisusu. Bye, bisous. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya bwana mbuka. Tobo sana te ko s'abonner na YouTube. Oh, chaîne